Bandeko, la ligne n'appelle Sabinona nos nouvelles. Ya Liboso. Mariage UNC UDPS et Boti Sikoyo Mwana Kombo. Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. L'endémique congolais comme une étape moussous. Bon, on dit que ça les cambo volonté. Mais la bande dit que quelque part, n'a pas sa binoté. Il faut dans la monimo, il y a l'hiver, on a dit que c'est un qui se guette du motoko. Lobby na tongo nga na kende kuna. Na keko lakaye na morgo batiye. Na lobby ne maloba. Après ça biso nguya. Après ça biso mayele. Na lobby na yeke na kanisi ke yende muto organiser koboya kokundama na ye. Po alingaka zana na mokili a lutter na biso ne tozo lutter. Na sengie bokasi na moni eloko nanu na mona te pa ba congolais. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Félix Aza Elombe. Félix Aza nani? Kwani na lobi yango? Na lobi yango ponga mona wana ko bituna. Na bitumbo Félix abandi. Na mitiera na place na yenga moko. Na kufisi papa oya boti ngai. Mais la décision d'habiter Bitumbo papa Bandaki. Yazaki Moïse. Lelo Félix a combien d'années? Voilà qui ça est. Omoni Fati vite. Mode d'emploi n'a pas compliqué. Ya liboso 1 il faut linga Congo koleka ndenge yo moko bilingi ya mibale ndima makasi ya moninga na yo o bakisa pe ya yo na o ya ye olunga elongo ya misato tosa mokolo bisa tolobi boye nakomana na suka pina obandela ya misato omoni il faut kotosa mokolo IDPS aza na 38 ans INC aza na 10 ans banga mokolo elakisi humilité soki otosi mokolo akozokiselo mpe motosi tokosangani po biso na Fati INC na UDPS toza kotalaka bino peuple po ebele batuni Kambere azaki candidat na 2011 Kambere azaki président assemblée nationale toboyi makambo ngai toboyi yango totala vérité na miso ngambo na vandi na bengi direction politique nationale na biso na bina zokende Genève soki baponi ngai te bareponde ngai Jolino azali awa Molendo azali awa secrétaire général azali te abi soki ezali yo te okosigner document ya Félix mais moto mosusu te puisque tina na biso ezali kolonga fo kotia mpunda oyo ali kokima mbango boye te elakisi mpunda monene ezali te Félix awa na kosenga na bakongolais nyonso ya Kinshasa nde basali boye bameli deja Fati vite ekoti bango batindela baninga na bango ya intérieur ndambo muke nalingi batu
nyonso na ba province nyonso ba voter Félix Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 1. Pourquoi la numéro 1 à Tetokani? Numéro combien? Alors les derniers seront les premiers. Atie Félix numéro 20, Atienga numéro 21. Si quoi Sali Asangisi, Matezo Betana, Cristiano, na Messi et équipe Moko. Oh non, INC na IDPS wanda kosoa na mingi mingi. Mais ça Real de Madrid na Barcelone non. Si vous tosangani ekote équipe Moko. Nana kolonga mutu te kaka biso ne to kolonga. Yango tolobi boye musuba lobaki bo président. Mais ce qui Félix alongi comme président et que tozui majorité la chambre était. Nabi c'est impossible nous a moyibi. Même attention salemi ndengwana. Oui, que c'est l'homme qui fait la fonction. Le l'honneur est la Zaliboye. Botienga ta bourgmestre à l'imiter, on a changé en gros. On a changé en gros. Donc, Batobalo va piloter la pamba. Félix Azali, moté Mamalamo. Et je l'ai vu moi-même, je l'ai vécu. Dengaza Koloba, n'a qui Jean-Marc Kabounde, na téléphone. Nabiso vous avez doute la présidente de Bolongo la Olibela. Moi, na mobali pendant 3 jours, baza comme memaye. Oh non, pourquoi on pas qui avec ou sa machine à voter? Alors les alliés position à partir d'Angaï. Petoko sa peuple congolais té. Les alliés position il y a base. Il y a mis balai à lobby. IDP c'est ça y a été. IDP c'est ça institution. A quoi il faut trahir en mode mukete. Donc on bête la bino masolo à Genève mukolo mususu. Pour bon mona. Tina nini. Tina nini pour les tasses. Les gens arrivent avant vous. Voilà qui ça c'est. Viva! UDPS viva! UDPS viva! Voilà. Bandeko, la ligne n'appelle ça binona nos nouvelles. Yaliboso. Mariage UNC UDPS et Boti Sikoyo Mwana Kombo. Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Mariage UNC-UDPS et Boti Mwana Kombo, Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Likamwami Balé, Nalingi, Ponayoki Bobeti Maboko, c'est vrai, Boyembi, c'est vrai, mais Nanenge et Longo Bami Penzate, Ponangai. Nalingi Bobete la Lisusu, président Vital Kamerhe, Maboko Makasi. Likambo na sengi bino pe na tonu bino botondi pona yango ezali pona boyebi bino moko likambo yo na français babengi likambo ya ba ego, donc c'est-à-dire ya bongai
Oyo ezalaka na classe politique congolaise. Vital Kamerhe, malgré background naye, expérience politique naye, malgré parti politique naye, parce qu'à ça leader il y a parti politique naye. Alobi Natiana no likambo ya Congo liboso sima natala ba intérêt na ngai. Likambo yo ezali likambo ya motuya yango na senga ebino bobetela epenza maboko. Biso pe esengeli te ke tozwa mapeka tolobaka po candidat président akouta pa na biso. Ça veut dire que bandeko ya UNC bakomi batu pamba. Non. Boyo kanga malamu. À partir ya moment où tosali ticket oyo. Ticket oyo bengi ticket gagnant. Naza koloba na bino makambo lokuta te. Mokili mobimba eningani. Ba données politiques au bazalaki koloba que opposition a BBC ba donné na Genève, ba donné eza revu et corrigé. Donc naza ko senga bino po ete lobby toko kisa mokano na biso, c'est-à-dire la présidence Félix Tshisekedi, la primature Vital Kamerhe et Sengeli Bote Sabiso ba député et belé. Donc Banamboka mission Nabino ezali lelo pour mobiliser ba électeurs nyonso baluka bapona soit député à UDPS soit député à UNC soit à UNC soit à UDPS bo raté eloko wana te po ezali likambo motuya programme oyo tozali na yango ezali ya kochanger Congo. Lobi tango tokokoma na pouvoir po tokomi koyoka solo na yango. La démonstration de force au Bosali lelo elengisi banguna nyonso. Likambo ya misato etali bino nde base. Boye melangana nzembo wana lisusu. Yoka base, yoka base. Yoka base, yoka base. Yoka base, yoka base. Yoka base, yoka base. Merci beaucoup. Nzembo ezali abonné d'étudiants ya solo. Nakozongela ngo bo permettre nasilisa nanu likambo longoni anangina pesa bino base. Boyebi le lundi 12 novembre tango ndeko na ngai Vital Kamerhe na ngai to retirer tosali déclaration ya retrait ya ba signature na biso basilisi biso loposo na kofinga eloko wana esalemaka te wana bapolitisien ndenge nini eske lobi bakokamba mboka na makambo ya motindo oyo
biso tozanga koyebisa bango kaka toyokeli base akota bino te mokonzi oyo akoya lobi soki alobi ke ayokelaka base te bondima ye te ça veut dire akoya konyokola bino biso ntango tokendeki Genève c'est vrai que babubi biso malgré ekenge tozalaki na yango mais ntango topresente situation epa na bino base molobi toboyi yango ntango boboyi yango tobi amen lokola ezali boye tozongoli signature tozwi bamenase ntina ya bapaya nde likambo etindi tolobake ezalaki complot international ntina bapaya bamenase biso ke bozongela maloba na bino sino baconséquence ekozala grave me biso tolobi topréféré tozala bien na peuple mabe na bino ke tozala bien na bino mabe na peuple po moto bato basalaka biso ezali peuple soki lelo boza ko se permettre bomenace biso ezali po tozo valoir quelque chose na peuple to toki bato pamba bolinga bokipe même pas retrait signature na biso bokipe yango po boyebi ke toa na base alors biso toyokeli base wana lisolo ya Genève tokobeta yango ndenge Vital Kamerhe alobi tokozongela yango na ntango ngonga ekokoka na mokuse na yina loba kaka eloko esalemi na Genève ezali mpo na motema boboto na biso toyokelaki baninga mawa tolobi ke baninga bazwi likama bazwi kanai bazwi injustice tokoki kotika bango na pasi te esengeli tosimbana tozala elongo totala ndenge nini tokoki kocontourne injustice wana mais malheureusement makambo ekomi tokobeta lisolo na yango mpona kosukisa justement nalingi naloba likambo ya baétudiant likambo wana esalaki nga pasi makasi parce que d'abord eza ba jeunesse na miso na ngai na programme na ngai jeunesse ekozala priorité parce que jeunesse richesse oyo toza na yango nalobaka na mboka oyo richesse ya liboso toza na yango ezali jeunesse avant bacoltan bacuivre bacobalte badiamant baor c'est d'abord la jeunesse alors ntango naza komona moto azali kogaspiller richesse na biso azali kopiétine koniata richesse na biso ezali kopesa ngai kanda mais makambo ekomeli baétudiant boyeba ke ezali makambo ekomaka dans toute dictature comment bokoki comprendre que bana batu basengi kaka ke baprofesseur na bango bazonga na misala bango bakoka kocontinue na kotanga na bango uniquement mpo na bongo batu baperdre vie na bango likambo oyo bamonelaki pasi bazalaki sûrement na baambition na bango ke bon lobi na kosona sisi kelasi nakoma boye nakoma kingandi nakoma mais malheureusement basupprime bango na boye kaka vie na bango na bateau yokutu baza même pas na mandat ya peuple. Alors nous disons biloko wana ekoki kosalema te tozali kotia en garde ba force ya sécurité bobongama banda lelo
Pour lobby tango pouvoir et ko changer, toko bossa na bilongi na bino na bakombo na bino te. Oya koloba te ke ono ezalaki mibeko bozalaki kotosa. Pour ngana sina loba, un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Baza kopesa yo ordre ya mabe ya boma monisa boma kongole yoko timi motoki boli kongole no na yo na mopesi ndingisa wana botani noto atumbuki. Donc likambo ya baétudiant d'ailleurs nakolukana to programmer descente moko na campus pour encourager les étudiants, pour les que les dirigeants ya Congo ya lobby, bakozala pembeni na bango et à l'écoute ya ba desiderata na bango. Pour le programme na biso place ya éducation na ba conditions dans lesquelles l'éducation n'est pas pesama ezali place moko prioritaire. Dans le lobby nabino que jeunesse ezali malgré Mboula, malgré lacrymogène, non, l'endémique que Congolais comme une étape moussous. Bon, on dit que ezali kambo volonté, mais na bandi que quelque part na ko sabinoté. Il peut dans la monimo ya l'hiver na biso eten tseke di mutoko tibi. Lobby na tongo nga na kende kuna na keko lakaye na morgo batie na lobby ne maloba apesa biso nguya apesa biso mayele na lobby na ye que na kanisi ke yende muto organiser koboya kokundama na ye po alingaka zana na mokili a lutter na biso ne tozo lutter na sengi e bokasi na moni eloko nanu na mona te pa ba congolais. Tozonga kana ye awa na 2016 na 27 juillet mais on a moni lelo et l'équipe même il y a le 27 juillet. Non, molimo mokonzi na biso ezalaki awa. Voilà, bana mboka na tondi bino botondi na pesi bino rendez-vous très bientôt bolanda ba panzisango ba kopesa bino programme ya ndenge toko développer campagne na biso bokende na boboto nkolo abatela moko na moko ki bokozonga bandako na bino. Merci.